Saratola TV. Bayaka na internet na moment nini? Bayaka na moment ok justice. Omoni que la justice ekende bien te. Oye ko dénoncer sikoyo. Tala dossier za na justice ezokende bien te. Ba pimelinga ba droit nanga yango na ye na media bozwa likambo l'état zongiselanga ba droit nanga. Yo yene biso na internet Fali. C'est moi au coco. Saratola TV. Je t'attends ici pour faire les tests ADN. Yo za na coordonner na tozo attendre inde. Pourquoi attendre Fali Bongota? Non, en tout cas, je m'appelle tel, je suis béninoise. À l'an 2001, ce qui 2000 combien, j'ai eu à raconter l'artiste avec de précision. Au moins, le côté, c'est d'accompagner pénament intelligence na kati. Saratola TV. Place à zoé la moi sinaï. Et banité, ba commenter bazawana na landaki Mama Kalunga. Mama Kalunga ba ki ozoye et pas nae. Or, na minute eza matanga ba artiste comédien. Dola che matanga wapi tolanda. Nga za fan na ye à 100%. Eza wapi. Et pourquoi silence oyo achango pourquoi? Si et seulement si obima que okuti moi sinon akufi. Mais il faut les live. Saratola TV. Hello Fali Aza parmi ba référence. Dans un moment tozo bazo soigner. On dirait que tout soit sali. Et les cas. Quand il s'agit de Fali. Alors lorsqu'on attend et que Batumisu baya ko sala dan. Ba o sala pe amoté. C'est-à-dire et c'est le seul, je pense que c'est le seul artiste qui accepte de risquer. Parce qu'il a ma place Moussou. Au moins il fallait à côté affronter. Yo moko d'abord intérieurement tu te dis mais non, c'est franchement on dirait tout n'est pas vraiment l'examen va zel quoi. Saratola TV. Pasteur Marcelo. Tant à Koufela et Maman Blanche, bah na place au bachela ibiso to yo le disa pasteur Marcelo. On a vu tout le pasteur ba kene ko le disa. Si ko neti boyenga fanatique à Dola. Dola matanga neza wapi poto ya ko le disa. Saratola TV. Parce que on aurait appris les a bisoté nenge dozo la dozo ba information. Vous avez dit déjà que les comme moi si ça qui va battre quoi battre ça c'est que ça les crises non ça veut dire qu'il va bêta qui est mais gérant un hôtel à ça aux arrêts. Voilà en tout cas peuple congolais bande konanga ba congolais bozo souffrir mingi na makambita li ba voyage biso toza lelo bato tolobara soko lobi likambo na mboka bato bayoki na uta ko beta c'était na komi déjà na 5 plaintes oya ba mama bazoya kolela pa nanga mama Sara ba esikoki ngambongo voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence ebele bozomona na ville à Kinshasa. Na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence a kokende te. Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso lingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, ba ndeko nanga na linga mabete, ya olukana no visa. Benga agence, soko za précisément na Kinshasa, oye na adresse agence eza wana na barre d'écran, au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas, les germes travel eza sunga Congo.
Saratola TV, la chaîne qui assume, Bienvenue très chers amis téléspectateurs, c'est la deuxième partie de notre grand magazine, Vérité Réalité certainement. La première partie comme d'habitude avec toujours notre invité Saratola. Toi Bordak déjà avant, pendant et après le stade de martyr. Et là on aborde un autre sujet parce que c'est vrai, c'est devenu viral. Cette nouvelle d'ailleurs ils ont répandu partout dans les réseaux sociaux. Tout le monde dit mais on se pose quand même la question parce que lorsqu'on annonce quelque chose, il faudrait qu'il y ait quand même doute méthodique pour permettre Moutou au pousser réflexion à Moussika. On nous propose d'abord le mariage et artiste. La associé à Maestro Fabregas. Dola Star. Dernièrement, à Otiko Bala. À Bali, moi si Wazaki en a déjà. C'est-à-dire à Balani. Et Bazaki na parrain na bango to moni mama kalunga na mobile na ye bango ne ba simba ki bango na libala ba compagnie ki bango. Je crois une semaine si je ne me trompe pas, une semaine après on nous annonce la disparition de cette dame. Elle a perdu la vue et la vie, on ne sait pas pourquoi est-ce que Akoufi nini. Mais il y a une circonstance quand même qui va nous relayer l'information disons que voilà ba retrouver qui na kati ya chambre ya hôtel plisika bazola la baoza na mbali na ye na manzaka na ba kingo maboko babuka liboko bukani. Bon là on va quand même réfléchir bande comme ça lui ba mona ki 3 films ba kota ki na ba kena na chambre na ye ba mso habiter za mobali na ye ne mutu abetaki d'après source mususu ba lobité mobali explication na ba que non akoya ki na escalier hôtel oyo ba ofanda et tant que kotala hôtel wana des étages T donc ils allaient hôtel yassé. Donc, Moutou, déjà pour la hypothèse, on a déjà alors, on va réfléchir quand même autour de ça. Bah, image, il y a mariage, comment est-ce que les à côté quand même. Moi, moi, image, on a voilà, merci beaucoup. Saratola, yo personnellement, oui, quand même de là. Oui, Dola Star. Ok. Moi, si naïende, oui, alors, Marambo d'abord est comme il a que dans Ndengeni. Tant aux hommes, on a tout la mouki sur la toile, ma photo, ma nikomata, moi ça Koufi. Combien là que l'on est? En fait, déjà, comme on a jeune artiste, le roi de la star, qu'on s'engage dans la responsabilité parce que toi, on a un artiste, pendant ça, on a un banda, quoi, on a un problème, hein. Mais comme on a muta s'engager pendant na âge na fleur d'âge azanango na succès nyonso ke non na bala mwasi nanga babi mwasi na basali 8 ans ouais donc na bala na honorer au contraire na auto mona rappel na ba artiste mususu nga sepela na mariage na bango malgré tous a quitté mais na sepela quand même de loin comme on artiste na biso abali pe mwasi na ende baloba mwasi a passi donc abali mwasi na ya passi mais après 5 jours moi c'est Akoufi. Ngamona mituna kingabi est-ce que ba laisser bango poison avant to yeba ba vérité ezobima par-ci par-là ngana loba isora Akoufi et cause aka poison mais ceux qui ba laisser qui est poison en fait et ko epe ozwa mobali et après to yo mona ba version ekobima ba beta ki kingwe bukani et tout en tout cas nga eshoka nga komona couple moko basali 8 ans ensemble. Et bah c'est décidé bah honorer bah parents bah honorer famille bah honorer nzambe et après que ça là bah acte malamu wana nyonso tuboye moko na bango akufa. J'étais vraiment choquée et mes condoléances na famille à moi sinae na oki kombo na Frida bah sincère condoléances na famille wana et puis na artiste Dola. Alors circonstance ya liwa na quand même je pense que et pousser moi bah tu vas réfléchir moi mingi. Oui. Saratola. Est-ce explication d'après Nibaloa que oh Dola et moi appelé ces explications na oyo bah tu as raconté je pense que vous allez coller ensemble et qu'effectivement à côté qui moi si a piqué crise et à quoi qui n'a escalier patati patata exploitation en famille peut côté aux explications mon sous oui ça là quand même indiqué bah tout réfléchir moi mingi quand même autour de ça déjà Dola non qui était Toyo kaka ba il paraît alobaki azongisaki mais ata audio o ezoloba makambo wana ki Dola mutalobi yango non toyo kité mais toyo ki au moins famille baza ko réclamer babomi mwana na bango baza ko réclamer mobali azomona na te oyebi papa Alain elo musuba ko latiso papa Alain wana
azara moyibi mais po batu bandima ki wa moyibi faut bakuto nango ti nde Bible loba bakanisa mais bakuto nango te ozala mwasi na boucho balana ozaki binomba ye na ndako nde tozoka bimaka ki ufuta soki mbonga ndako ya garantie oyo kuti mwasi na akufi ndengo lingelaka mwasi nao to mono na mwasi nao omemi ye corps na ye ozana matanga ozana belle famille na yo pour jusque là toi na vidéo ya dola te na belle famille na ye ba olela mwana to uto mona pasteur Marcelo uto perdre maman Blanche à partir à Turquie ba annoncer biso ke azata tiki biso en collaboration na belle famille donc mwasi wana mwasi na yo osomba ete ana famille na ye oyo fobo sololaka tomona pasteur Marcelo ye moko akita na aéroport na corps ya mwasi na ye bato bakoloba nyonso bakoloba mais yo oko vivre selon bolingo ozaki nango na mwasi na yo photo vivre yango pasteur Marcelo ya na corps a mwasi na ye na ba obsèque nyonso azalaki bato bazoki otala ye tinde bakundi maman Blanche alors toyoki version ya dola te mais version ya famille na ba vidéo bato bake déjà ko filmer na famille na peut-être so sotali yango bazo réclamer babomi mwana na bango artiste azomona na te artiste azomona na te aza wapi parce que moto akufi a camarade noté moi ça a moi sur bozala na pendant 8 ans donc oza censé à la place obsèque eza oza censé à la place belle famille eza oza censé rolela e tozomona na ba image bato baza matanga na ba famille wana mais tozomona dola te ça cloche donc toko confirmer ngote mais ezo clocher mabe parce que mutu tanga akufi moi c'est à mutu au perdre et puis to ebi liwe swaka koleka ya liwa mwana mwasi to mobali yo kufeli mwasi oza star siko neti biso bato neti nga na fanatique dola pona ya olela na ya olelise wapi pasteur Marcelo tanga kufela maman Blanche ba na place bachela biso to ya olelisa pasteur Marcelo on a vu tous les pasteurs bakende kolelisa ye siko neti boyenga fanatique dola matanga neza wapi poto ya kolelisa ye donc adresse à matanga déjà le cas dola za adresse à matanga te oh place où tu peux partager moment où il y a pas sida bah non moi c'est la kufi ça fait combien ça fait et le lot tout comme un moment rapide dans les réseaux sociaux ils en ont souhaité que oser la télé ça la communiquer les gars na télévision te dato ebi ka kufa ki adresse ka tela biso na zo la ezate moi to ke ko assister net biso le quoi bata média to ke ne ko assister to ke to ebi to banda wapi puisque ça va circonstance où mutuon surtout et à différentes c'est-à-dire qu'ils a fait net libala yaye yi moi za ki va pas poster et moment que vous a déjà vous a touché mutuku to bali 5 jours après akufi donc il faut on te sent pas donc au monde que ba les ont dit et comme ko bala na la réalité biso to mona siko parce que jusque là do la zolo belo roté place azolo la mwasi na ye banité ba comédien bazawana na landaki mama Kalunga Mama Kalunga baki ozwaye epa na ye. Or, na minute eza matanga ba artiste et comédien. Dola che matanga wapi to landa. Nga aza fan na ye à 100%. Eza wapi. Et pourquoi silence oyo achango pourquoi? Si et seulement si obima que okuti moi sinon akufi. Mais il faut les lailler. Mwasi ya Kongo na yebi omoni pasi na bilamba ya ngwanzo sika boutique la rose epango sabino maya misu powa bazali koteka biloko ya kalite baroba ba soirée de gala pe bilamba nyoso ya ba mama oyo bolukaka ba femme d'affaires ba député ba sénatrice boya kolata awa bilamba ya valeur bilamba ya classe na bino oyo soki mutu atali yo ameli mai akumisi nzambe atuni akido cette belle femme po bilamba etekamaka awa ezali bilamba ya qualité bilamba oyo etekamaka na boutique La Rose eutaka Europe États-Unis Afrique du Sud donc ezalaka bilamba ya original awa batekaka bilamba ya qualité
baro mpona bamariage na bino mpe baseremoni mosusu. Soki okoti na boutique La Rose okozala mobimba mpo batei nyonso ezali. Mpona bato ya minene boutique La Rose abosani bino te, ezala ozali na tei nini awa. Soki okoti okokuta bilamba ya tei na yo. Bokanisi esili ta na boutique La Rose bokokuta basak, ba chaussure d'homme, ba parfum, pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ekosala ke mama ngenge abenga ma femme de valeur. Ozali ministre, ozali député, ozali sénateur, homme d'affaires, olingi mwasi na yo alata barobi ya soirée, barobi ya qualité pona ba cérémonie officielle awa. Soki oye okozala mobimba. Otuninga adresse boutique La Rose eza nango esika ya kobunga te. Soki kaka okomi na numéro 167 avenue Louvois na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka, oza mobimba oyo wapi référence en face ya Kalufungula. Boutique La Rose bino nde boye kozongisa lolendo na lofundu ya mwasi ya Congo, et surtout basi oyo balela kolata ba haute personnalité na basi ya classe et anormal kisakata na kiduka ya bilamba ngwanzu abu pia ba mama nyoso na boutique La Rose. Keyo c'est vrai que batu balata bat pasteur Marcelo pe bakosela ki abo mwasi ne oyoka ki yangote ba émission kenda kezo ngabo mi mwasi na ye azaki kawana ba ofinga ye ndoki azaka wana na kindoki ba ofinga ye bolingo zaki nango na mwasi na yo ata ba fingi obomi eza réalité te eza vrai te ifaka zaka wana dola azomona na te tozoyeba te eza nini. Est-ce que ba les on Dieu zo batu bazolo beza vrai famille belle famille côté lobi ba bomi mwana bango déjà ezo sa biso moi mutu pasi liwa tokoki ko accuser mutu ka te boeto na preuve te que dola bomi mwasi na ye parce qu'on n'a pas de preuve. Mais pourquoi cette réaction au dola zo sala oyo ezo zo sikate? C'est tout le monde au bana mawana obinga mobile na nga a publié texte moko sur ye a présenter ba condoléances. Ngana esenga bi me papa mukolo likamuno azomona na te tozoba ye mona sa prononcer te siko yo zongo komani. C'est vrai que total a to lingara to solara na ye mais azo répondre te nde bato bazolo bato bengi azo yamba te. Mais c'est quoi? Donc quelque part moi ba doute mon repeso kota ba réflexion et puis peke kilelo mututunda linga apparaître on ne sait pas aussi qu'est-ce qui s'est passé réellement. Déjà so balobi ba kuti mutukingwe bukani elongi ba manzaka loboke bukani wane komi ke ba battre pena mutu ba beti batu mususu koto balobi non abetara mwasi wana mabe abetara e bandakala. Mais pourquoi abetara e bandakala cette fois-ci abeti a koufi? Est-ce que ba leki mwasi na sima mkongo? On ne sait jamais. Oyebi papa Alain eze loko batebele ba ignoraka mbongo ya maternité, mbongo ya libala, mbongo ya ndako kolinga bapesa yango te ke nde naza boye basenga $1000 mpona bala Sara na 500 vie bakiselanga 500 omoni 500 vie opesa o yango ndoki obayela mwasi nao aza na accès. Je crois ça na pouvoir sur yo. Aza na accès. Mwana botami oki osenga yale mwana botami pia ka fo yale na luka mbonga maternité basenga combien $30 Sara yo a petite sœur nanga $30 rango oza na pouvoir likolo ya mwana wana eza ba mbongo mususu basenga yango tomoni nde toloba na Congo libale ya faire part. Oui to ça ba faire part ba mbongo wana ba faire part bosombela yango ata ba masanga boluela yango basal ozomona muta obala ndimi basombele chassa siko ozobalela mwasi na yo c'est moins que rien mais eza symbole eza significatif. Pourquoi ba sucre ba veste ba biloko wana esara ke babala mutu donc yo siko ozo yango pesi pouvoir wana na inconnu nda sombelo chassa sukali aza na pouvoir aza na emo na kati ya mariage wana spirituellement physiquement. Donc ozomona ke eza ba biloko mususu peut-être bayibiye a ebité
peut-être pas yebi. Donc babi mutabeli tengala na Mama Kalunga ba propos na ye azolinga lobelo moko mais ezozanga preuve ya te ya ko accuser liwa mutu. Abela kité. Azape na maladie moko to yebi ke tungisaka ye ekozwa ye brusque. Akinzoto makasi. Liwa wana kufi ezolekela bango. Bazolo baka babomi. Bakutie periki balongola. Kingo bukani, iboko bukani, donc mutu dirait battre. Moi je dirais que justice na biso quand même et ça musala et éclaircir biso sur liwa ya ndeko na biso moi si Frida parce qu'aza congolais au préalable moi c'est star maza congolais donc fait ina les canaux na internet to posta to commenta donc tous appels quand même na droit il y a aussi un éclaircissement sur sa mort. Donc l'état comme on sur le terrain na hôtel ango o ezaki akoya ki escalier akoya kité ba les gens du wana to na posa to e bata mon éclaircissement liwango so eleki ndengeni. Vraiment en tout cas ça dérange hein beza je pense que mariage eza souhait à moi signon soto mobali nyon soto oyo alingi parce que tu vois pas quand même ceux qui za bitumba to izala kinini. Prenons quand même la réaction de Mama Kalunga. Pourquoi Mama Kalunga? Parce que elle fait partie de la vie là-bas. C'est-à-dire yende pena moto asimba ki libala. Et en même temps Dola auta na groupe ya Mama Kalunga. Voilà, c'est-à-dire que ça artiste. Ex-artiste na ye. Ouais. Et en même temps c'est-à-dire moi na na nenga art et puis pas animi ko parrainer libala na bango. Parce que on aurait appris ça bisoté mais nenge toujours information où ils allaient dire déjà que ndeko moi si azala qui va battre quoi battre ça c'est que ça les crise non c'est à dire que ba beta qui est mais gérant un hôtel aza aux arrêts parce qu'il faut quand même ça l'enquête ba yeba ndengwana d'après ndeko mso il paraît que via bitumba bazala ranango ko bunda source mso sur lobby moi si avec mobile n'est qu'elle en a marre, il y a vivre dans kati il y a hôtel de hôtel en hôtel de bazar hôtel alors mais pourquoi se marier aussi longtemps que si quand vend des athées c'est-à-dire que moi si à Santa qui a comment sentir humilié moi après le mariage ma copine banane balinga toujours ba beta tour ba sala moi foufou ensemble et ça la fait plaisir moi si on ça voilà du coup na ko revendiquer le quoi c'est ce qui les a menés na bitumba bon na ningi natala ko tala peine de dola star boy na je baté so à cause à la tâche champion Martin Bako les potes mako fini bukana ba tout et bukana kingo maboko na habité ya na avima na kati to za ndengeni mais ko pointe et loko tisiko bonga personne na habité abamba kende ba instrument ba biloko et puis beaucoup na niveau na yo beta moi si na oti po so mutu abukana kingo akana ke kati na je baté so ezaka be ateguruma ki ya bambie kingo ne bon en tout cas vraiment c'est liboko ebukana abalola ke liboko donc oyebi na zoni ngana yeba tozwa na hypothèse o batu ba oloba bitumba mwasi na mobali so ba obunda et comme na niveau ni mobali abuka mwasi kingo na liboko puis moi c'est atiki kaka on a vu la bitumba tanto bunda na soko lingo kota chuki mais pas ce qui va oui moi souple ouais qui misi le boko té au bloqué ça des fois à s'échapper ben habiter maman ba no biti kaka spécial le boko ba pèse ba bout kingo bon tout ça je crois qu'il y a à boire et à manger il y a quelque chose l'état il faut chaper na mission nous faisons confiance parce que tu as vu que excellence Constant Mutamba aye po si ça peut moi makambo ebele baba vu reza trop na justice ça on a été mutu na lobby chef de l'état président yé mon connaît mutu loba que la justice est malade alors il faudra ce que ba relever parce que même loba mais la Bible c'est la justice qui élève une nation ceux qui nation justice c'est ça peut bafouer ba que c'est que nation na ils en ont pas pourri alors on souhaite à ce que justice et ça la musala ba ka ya boy ba ça procès mon public ba tiango penda ba tuyo so les a médiatiser ba to ba landa yango comme ça tant aux sentences ya souka et vous allez la prononcer prochainement mutum so mona ke soki na meki na mwasi baba la mwasi mais baba somba mwasi ti mwasi aza mwasi na yo bofa na nayi ezali contrat eza engagement au bozui
mais nulle part mutabala moi c'est que moi si tu te kelio et si moi si azalaka na famille la famille nae donc en cas de problème nous comprendre que famille zalaka ataza moi na moko za têtu c'est un problème et ba famille tout ba bimi mais ce cas comme problème nous sentir papa mutaliboma kutu mutaliboma la kana balabala pendant des années tout taille voilà famille na bimi oye bateke ntoka voisin na azara famille liboma wana oba ocho tuta jour wana omona ke azara pe ba bandeko c'est ça. Alors on va chuter avec ces points. Alors nini yoko kiko senga quand même na bande parce que tout moni bande ko peut avoir réseaux sociaux. Analyser à ma bête. Mais quand lorsqu'il fait noir chez le voisin kozala peut-être les devant théo c'est là qu'il y a on est comme le sujet parce que au côté ça mbongo eza nango bien. Position ngo pela bande bandi nazo eza flou na mutu na. C'est-à-dire que et na mona nenga olobela ngote. Donc mutu ata aborder sujet ngo que eza quand même il y a liwa fungola moi ba hypothèse moi bien copé ça peut batou ba réfléchir ko banana no tozika do la star bande jusque là a présumé innocent pour ça condamné t donc après enquête ba ko fungola siko procès c'est par là ndisuka ba au moins qui soit au juger que non bon yendeza condamné ni wana mais ça ceux qui ont bongoté imagine toi ce que autant oiseau finga ndeko wana ko finga et ko figa ko déplacer même langage ceux qui là qui est-ce que ko sepela. Donc, parlons avec minimum de réserve pour permettre à Pendeko, à la paix moi si ceux qui pèsent à y être mutosala ibambola quand même à la moi si na kimia. Parce que ceux qui ont été à l'engagement de bataille misami solo nae, à qui copie sa belle famille, tout pour abalaye. Ça va quand même, on va chuter avec ces points. Ou le banine par rapport à point parce que tout le monde a la deuxième point. En tout cas, l'État ça non musala vraiment. À ça musala na yoki babi bakangi gérant. Parce que na lupango webi ke so batu ba bunda kuna mutu oganga webi ke to yoka gérant za censé ya koyoka puis eza banda kuté za flat donc aza censé oyeba ke kuna batu ba bunda soki ba voisin bazo témoigner à combien gérant témoigner que c'est vrai batu ba bunda parce que l'état zo luka ba piste éclaircissement ya loi ya ndeko mobile na kendaki batu ba kotaki ba betie est-ce que batu ba kotaki mobile na kendaki est-ce que qui moi si na envie et ça ba enquête oyo parce que le dossier est déjà médiatisé hein donc biso peut ozana nango besoin parce que servir bande ko belé comme leçon pour maramso ya en internet c'est ça ba vie privée ba tout maintenant en internet et ya rapé peut servir ba te belé comme leçon que non vie au moni vie ezambangu mbangu te tala netinga na ebike mbongo libala basenga ngo mutute ça attaque boy mon kokisa mbongo na libala wana ezala dona ba peso ngo gratuité yakata papa Alain engagé ngata mikolo na oluka mbongo pona sa eloko ten na travailler na chaîne noata 10 émissions au futanga comme au futanga autant na ebike mbongo futanga et compléter pona sa eloko wana que ba kabela yo. En tout cas tous a vraiment besoin d'éclaircissement ya dossier toi na confiance à justice na biso. Toye bandeni ne okende mais nga nazo tuna ka do la star soko zotala ba émission to landa yo wapi voilà merci to beaucoup soutenir yo wapi matangeza wapi voilà tia programme toya tia adresse ya bisika oyo matanga ezali ezala toya malamu parce que eza nzela mutu nyonso tout nous sommes censés ko soutenir yo et courage na yo et puis courage à toute la famille au Bazali touché. Abordons notre sujet. Une béninoise prétend avoir fait des enfants avec Fally Ipupa des jumeaux. Les alliés commis na toile. Bon, on a habité. Tu es là dans bilongi. Tu vas faire la vidéo maman on a. Oui. Tu as bocha bilongi et puis bocha vidéo à maman. Tolanda. Tout le monde a beaucoup d'Afrique qui a habité. Suivons d'abord. Saratola TV. Ok, Magou, bonjour. C'est Akoko, Nami de Ida Makila Bibisha Cotonou. Donc, hôtel d'étoiles, derrière l'hôtel d'étoiles et devant des hôtels d'étoiles Maki la Bibiche. Je m'appelle Akoko. Donc, depuis quand tu m'as laissé, tu m'as amené mon village, tu m'as laissé avec grossesse. Depuis le jour-là, je ne te trouve pas. J'ai fait un enfant, j'ai accouché, c'est 3 garçons, 1 mort, il reste 2.
Les deux là, actuellement, il est en train de chercher. S'il te plaît, Marout, si tu as quelque part, il faut venir pour chercher tes enfants. Il est à côté de moi ici, s'il te plaît, Marout. Saratola TV. Elle prétend avoir fait des enfants avec Fally Ipupa. Boyoki mon tazolo bawana. Donc Fally na bana na bene. Na bene. Bana 23 ans. Bana 23 ans. Donc ce to Fally Ipupa. Bon, ok, bien. Bana 23 ans. Donc, à 23 ans, c'est que Torocha, c'est 2001. Il y a histoire à 2001. 23 ans, histoire à 2001. Na 2001, wana sopinda tobito zonga na quartier latin. Fally Ipupa concert à Liboso babeti na Benin en 2003. Donc, à Jabana, na anon fallait chamako na Benin et balanité. En dehors à quartier la terre fallait qu'il n'a bénété. Vous comprenez? Donc déjà si tu as un âge où il y a pessi, na ba année, ils ont balanate. Na la dernière de comment lobby, total a fallu à l'éloté, total a fallu à Kala. Il y a 23 ans passés. Mais 23 ans passés c'est 2001 non? 2024, mais 23 c'est 2001. Na 2001 wana siko fallait zaki wapi. En 2001, fallait que Benin. Premier concert, fallait que na Benin en 2003. Donc, au moment que même na âge, batatonné, surtout le moué wana, ngap na vandi bon. Na botina star, le roi Fally. Tito comme à 23, c'est comme une ondéni. Parce que Fally tant a sali carrière solo, à 17 ans de carrière, hein. Fallait à commis moutou. Fallait appeler, fallait commis nambongo. Ti na vanda wana bana ni wana ya ba mapasa na tala Fally na TV na okanzani. Fallait kenda na Benin. Fallait beta concert na Benin. Elo ni ezanga ka mwasi wana akeni ko saisir justice a Benin te akutana na ete. Oyebi Benin, Côte d'Ivoire. Oyebi ke corruption les gars te. Tala na Benin mutamoto a la cortège à Mukondi. Soko za na faute atana mutamoto za général okosamba na mutamoto. Général asamba na mutamoto na Benin. Siko na ba loi o eza ya ba béninois ke Congolais mora uti na mboka na bango aya botisa ubana akipara bana te. Mwasi wana ayebi nde bakinda kufunda te tangu fallait annoncer les 3 na kozana na Benin oyoki de fallait ozala le 40e les 3 na saisir déjà na justice kede ya ko saisir justice tanga zokita na aéroport bakangi po yoyo senga biso na internet fallait ya po bosa nini bosala ADN mais pas ne okende ko isa na justice na minote ke bo interpeller l'artiste Fally aya botanga bana mibale po to sa ADN papa au moins il m'a rembébélé à internet surtout dans les réseaux sociaux sérieux à na quantité pour mouto pendant a besoin a botina Fally a besoin azwa ba droit na hein OK na justice biso za justice te o ya na internet yo papa les a chantage yo pour victime à chantage et ça chantage parce que mouto so za na besoin o luka solution toke justice c'est pas sa solution justice en tout cas ngani na zaboé na ane tel na bimaka na artiste na botana mwana boy na boy bon artiste to ko interpeller fallait azo ya concert bazuye a petit concert toi na besoin na est-ce que vous reconnaître dame oyo pour la réussite de la manifestation pe ba événement na bino nyonso boza la confiance de mandeko ya agence événementielle divine merci agence oyo bazali kopesa bino ba service ya qualité na ba masolo etali décoration ya salle pour na mariage coutumier civil religieux to pe ba manifestation na bino mususu bazali pe kosala location ba kit ya qualité et bongo service traiteur wana kutu tika na yo basani ya soin ya qualité oyo ba invité soki bazali kolia bazali ko respecter yo kolofeti bazali pe na ba instrument pona ba événement nyonso oyo kozala na yango olingi organiser spectacle
to pe événement moko ya munene bandeko ya Divine Merci Agency bazali na ba service nyonso oyo ekosala réussite totale ya événement na yo. Tala bakosa bino te olingi fête na yo to pe manifestation na yo ezala lokola ya Hollywood to pe bainvite bakende na sango ya malamu na manifestation na yo. Une seule adresse benga kaka bandeko ya agence événementielle Divine Merci Agency bangonde bazali na expérience pe bazali kopesa service ya qualité pona réussite totale ya ba manifestation na bino. Otuninga adresse baza na bango esika kobunga te na ma campagne na commune ya Ngaliema. Soki kaka okomi na la source numéro 1 bis oza mobimba oyo wapi angaya pona réussite ya ba événement pe ba manifestation na biso nyonso tokosala kaka confiance na bandeko ya Divine Merci Agency bangonde baza na maîtrise ya masolo kitoko yo wapi mafuta wapi bafeti nyonso ezobima kaka leaks boende ezalaka. Oui. Alobi bo alobi wete na ebi ete bon toleka na procédure ya ADN basali ADN so il fallait avoir na raison batiki so il posa na raison boluki terrain d'attente bobo la bana so il peut pas pesa ra passion alimentaire so il peni donc so mona oyebi papa Alain nga eloko nyonso comment obima na réseaux sociaux na benga ngo chantage au préalable. Au préalable na tia ngo chantage oyebi nga naza parmi bato ba soutenir Peniel te oyebi pourquoi parce que l'état américain ezalora l'état africain donc soki Mike Kalamba ina lobango met fois azana illégalité na makambo ba welela na ye Peniel faut saisir Amérique Mike okota aux États-Unis te Amérique ya mboka mwasi Amérique eza mboko bapesaka mwasi pouvoir ya nyonso et eza impossible Amérique soka komi na niveau ya kozwa bano baba américain atindi bango baki vivre en Afrique na papa na bango c'est que l'état moni ba fait wana lekeli ye moko l'état bi bana bokeni donc eloko nyonso mona ke yaka na réseaux sociaux papa ezaka toujours accompagné na idée ya chantage songa na problème na papa Alain na luka papa Alain so na mona papa Alain simbité na komo luka ba allié nao bon papa Alain asola bien na nani na simba bato wana babenga to boma moto so esimbité na kela nga justice bayaka na internet na moment nini bayaka na moment OK justice omoni ke na justice ekende bien te oye ko dénoncer sikoyo tala dossier eza na justice ezokende bien te bapimelinga ba droit nanga yango na ye na média bozwa likambo oyo l'état zongiselanga ba droit nanga yo yene biso na internet Fali c'est moi Okoko mère de Jimon je t'attends ici pour faire les tests ADN papa yo mo so mona te ke elobela moi so pena ba PC maloba o ye mo a maîtriser te sérieux ate donc yé pena bazui ka bache maman Vanda to peso autant il y a des gens qui souffrent pauvreté za pena Bénin on sarana te nga na mutikuna bango bana na niveau ke mutu ke le ka bana ba oganga voiture ozo comprendre donc ba pena na moi sima ba moi reculer skonde zana ba ki ozoto musu mutu mobo na ba kati kuna soki wapi apina na souffrance ayebi to musu pe fali angote ba pese ka loba boye ba télé vidéo ba filmer alobi maebi ayebi ba scandale o ya créé après angote est-ce que nga penda na botina mobile nanga moi si ana koloba bongo te que Fali c'est moi Okoko mère de abosana kina nkutu après bakisi mère de Jimon je t'attends ici pour faire les tests ADN yo za na coordonner na tozo attendre ndeni au quoi attendre Fali bongo te non en tout cas je m'appelle tel je suis béninoise à l'an 2001 ce qui 2000 combien j'ai eu à raconter l'artiste
avec des précisions. Au moins le côté c'est accompagné par mon intelligence na kati. Au moins le côté pour ça pena forme bien. Il faut tchango maele. Il faut bakisa maele tala. Au moins ba frapper ba maele, ba toana ba maele. Au moins bato balobako ba détourner ba mbongo ba tuna banque. Maïelet, so za zobo sala ngote. Vous attend la composition. Donc atana kacha idiotie et c'est vraiment intelligence ezala. Donc na bato ba filmer ba zangi même maïele ya opesa na mwasi wana façon de parler. Pour exemple maloba musu ya so vanjo lobi ato okosa bato ba o choquer bato. Mais Sarah, Lelo, s'il faut parler de la carrière à Fally Ipupa, j'ai l'impression qu'il Fally est victime. Oui. De son savoir-faire et puis les succès. Apparemment, Fally, tout ce qui tourne autour de Fally, Lelo, les gens Balinka Babomango. Bamajabuti. Babomango. Au moment où on a posé la question, admettons que tout boy a Fally. Tout présenter dans la place à Fally. Point d'interrogation. Ba présenter nga. Lelo, Fally, Aza parmi les références. Dans un moment où on a soigné là. On dirait que nous sommes sali. Et les cas. Quand il s'agit de Fally. Alors, lorsqu'on attend et que Batumisu baya ko sala dan, ba o sala pe angote. C'est-à-dire que c'est le seul, je pense que c'est le seul artiste qui accepte de risquer. Parce que dans ma place Msusu, au moins il fallait à côté affronter. Yo moko d'abord intérieurement tu te dis mais non, c'est type franchement on dirait Moutoune pe vraiment l'examen va zel quoi. Mais après, on a affronté place et Simbi. Mais malgré à oser, au moins qu'il y aura toujours des langues contraires, on tire sur lui, on tire sur sa famille. Donc ça dit c'est une personne à lapider, il faut vraiment azalater. Je me demande, Nini Oyoko qui a lelo congolais, tout le monde a qui Fally Azamuto Azali, que ça la fierté à la musique à Congo. Bien qu'à l'obéla, parce qu'à un certain moment, il a aussi droit à l'obéla. Mais si non, on ne fait pas, on dirait, et pas mon nation, on a l'obé, on les est battus. Alors, qu'est-ce qui fait que les succès de Fally Ipupa est dérangé Baton Sous? Toujours une histoire à première partie, Majabu. Quand question, yo tout na ngosko na Majabu, ni ne sala ki bat ba détester Majabu. Ils a remonté à Mabé. Toto le bango na débit awa Congolais soit moni oka papa Alain soit moni oka o mati ozui o comme ennemi ba Congolais belé sans le savoir. Donc élévation na yo automatiquement commission na ba problème na ba te belé et commission na binemi na ba te belé ba tupe ba ini belé sans cause. Bon mon a fallu aza Congolais. Mutu moko lobi aza béninoise aza ko s'attaquer na baoba na biso boyi. Est-ce que Congolais a Fongola P live a confirmé ma propos moi si on avait quelle preuve à Pessibiso sur Fally? Autre quoi on peut ça raison que oui, bana wana boti baza bana Fally. Fally beta concert na Benin matin midi soir azala wapi. Mais on mona bande ko na biso ba Congolais ba obete lango cité. Eza solo baza bana na ye bazuye bazongisi boye. Mais non. Même côté la façon de parler à moi Siwana. Eza clique à bazo bande ba bimisi parce que so ba ki batamaye le banga ba vandise ba 8 ans ba pese maloba. Parce que yana maloba mususu okosa mais et choqué bato. Moi pina papa le teto la elobela moi Siwana mna so tala ngo bien on dirait za makamba solo. Mais yena koloba na expression faciale lukuta. Donc ba lambi était en fait fallait pas jouer temps ya olamba moi si wana ba kotise penda le kuta wa kilo wana ke et ko toucher batu communauté qui ko défendre pe artiste na bangote parce qu'apparemment communauté congolaise à part songi ndeo na mona makasi communauté congolaise bana songi moko ya fanate tika et mutema mabe bakisi. Est-ce que la communauté congolaise est qui défendre artiste? Bon, dire non. En tout cas, non la bêtise à boy. Botika ko salir artiste na biso. Tenalanda mama Congo nalanda qui est penza zo répondre à français bi mama. Yekola linga la po place yo aussi la place biso to linga te na ba mission na biso. Parce que nde balobaka nanda kutoko bunda entre nous. Mais toko tika muta uti libanda ta ko tia beti pe mutu nanda kwa bimia ke atanga na to ayi analeki to lobana te. Mutu mo ayeka nde to vandi boye pas ko tia beti na kangi maboko. C'est pratiquement impossible. Donc nous
on doit faire quelque chose, média pour l'artiste na biso Fally. Parce que moi, si on a son membre, le béa vrai, à qui na procédure à justice. Tokake, Benin est interpellé Fally. À qui on a procédure à justice, si et seulement si, bana wana zola que ça na télévision, baza bana Fally. Mais déjà la façon ya kolobele la nae, ozomona ya lokuta, ndeka to choloba, na Congo, soki nzamba élevé yo, okomi na mbongo, okomi na succès, yeba okomi na banguna automatiquement ya bandeko no moko ba congolais ba oyina yo. Eza automatique. Et au senga ba calcul te donc fallait azo subir, à souffrir, à bundana succès na yemu tezo bundisa ye. Parce que ça ça ke loroté. Moi si ana pa ngaya te. Te moi ça na ngaya te. Oyebi ba mission belé ba na niveau se ba botisa ba si bibotisa botisa ba ça la bombe mission te. Bemission oya muko bami au moins mibali wana mukolo bazwa notoriété fala nango basi nyonso babotisa na ba o babimaka une fois atika tout ba oya internet. Donc c'est-à-dire Fally élévation na yende comment créer pas problème. Alors on va chuter avec le tout dernier point, c'est décision prise par rapport à la prestation au concert aux qui prévu dans le stade de Martyr. Fally pour pas double stade. Festigola 2 jours d'affilée, je crois que c'est 2 jours, 3 jours là. Alors tout est annulé. Tout le monde peut effectivement, c'est officiel. Tout le monde va tout structure il y a Festigola, baliki. Na ambassadeur na bango l'artiste ou azali ko zalana bango parce que nazo mona on de comment sanga place wana les gens sont en train de confondre. Je pense que congolais fa le payer tant ko ya ko là. Festival beauté bolinga te festival les affaires rigola. Je ne sais pas. Il faut répondre. Festival na concept na bateau bazo défendre bozo mona déjà que baza clair en fait. C'est une édition spéciale. Après il faut changer na comme il zala na kaka. Et voilà, nous sommes pour. Mais les lots va reporter Ignon Sotona. Est-ce que vous avez une meilleure décision quand même? Il y a le col dans le stade et retour à Salama Kibongo, autorité à disposition à annuler le concert au moment où ça a PM sous qu'on a un numéro d'urgence. Bing Bartis est un pour leur dire que désormais pour nous se produire, voilà encore une autre condition de plus et qui s'est mis pour nous protéger Bandeko. En tout cas, qu'on annuler les décisions à Mabé parce que même spirituellement, même physiquement, nous tout le temps à date na une bêta concert les 10 à se préparer en conséquence de tout. À se préparer dans le travail, à se préparer dans l'inspiration, à se préparer dans la concentration, à éviter les 10 et après à rouler à autre chose. Alors, vous bougez même, vous penser à moto, même spirituellement, vous déranger bango. Normalement, l'État a moboko, surplus. En tout cas, il fallait foutre un double stade de Martyr $100 et vu que Makambo est outil koleka, toujours baki sa sécurité, toujours baki sa eloko boye, toujours baki sa eloko boye et puis tolingi po baki sa assurance, salaboye, il faut baki sa autant. Au cas contraire, l'artiste a koki ko valider ma proposition na binoté pour ébisser dans ce cas, to luka date ultérieure, nous esa nini et les cas. Neti côté affaire parce que fallait au moins un concert batu ba billet bazana ngo ba kotara nango kaka mais neti côté affaire faire batu ba ye ba artiste ba ye na zo loger bango na zo futa logement kolia na bango et les artistes là bazo vivre selon temps planning ya temps ya mouvement na ye effectivement a sengi kuna to a stopper musala na ye kuna yebi ka osala 3 jours na faire na Congo siko bino bo bloquer a ndenga ozonga soka zongi est-ce que ozo soutan voilà ya kozonga lisusu ba dépense ba billet wana tom susu organisation festival la mutebimisi ba logement na bango allez siko bazonga bango nyoso bakei ba dépenser susu ba yate. Moi je crois que l'état tang azopesa abimisi officiellement lettre wana ke ba annulé c'est qu'assurer babloko wana nyonso ke to annulé to reçoit charge eloko tel mais il a bien ndengolobe faki quand même baba qui c'est la bango ba surplus baba qui ça ba moboko en tout cas Fally aux na double stade de Martyr tous en a besoin sous peuple congolais ekufate pona yango to bakisi oyo moi je trouve que Ngeza a quand même idée bien mais bon et ça mi be quoi babani la loi est dure mais c'est la loi donc on n'a pas le choix
Toujours c'est la date na bango ultérieure au barobimisa et puis voilà. Merci beaucoup Sarah Tola. Tout le plaisir Ezaki Abisso et partager moment on a eu tozio matin et belé. Alors on espère te revoir très prochainement dans le numéro au toko programme. Un tout dernier message avant toute occasion là. En tout cas, vous s'abonner massivement à la nouvelle chaîne nanga. Et sa chaîne nanga ya kala na tchara vlog na ce qui parango vraiment te Sarah Tola 01. En tout cas, vous s'abonner kuna massivement parce que chaîne on a payé Zalakaka Sarah Tola 01 et aux Zalakaka parce que lingue vivre c'est que nzambagi na pour sa chaîne on a payé vivre. Donc Zalakaka vous s'abonner massivement. En tout cas na linga bino nyonso bato bozo benganga bato bozo soutenir nga bato bozo komelanga en tout cas nga pe na lingi bino mingi. Et bato boza na besoin ya biloko nyonso Sarah Tola te kaka sala la publicité bo contacter nga na privé na numéro na nga na peut so papa là au cha numéro na nga wana bato bo na besoin na nga publicité promotion et tout olingo sombelo moko pa na nga numéro na nga eza wana bo contacter en tout cas merci na ba abonné à Nouvelle Tendance et un grand merci pe na ba abonné ya Sarah Tola Télévision. Merci beaucoup Tola d'être venu. Je pense qu'on se retrouvera très prochainement. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final. Clin d'œil spécial à Diego Milito. Donc, Brian également, je salue. Donc, il y a une mission pour vous avoir salutation. Dédicace à tonton Salah. Bisous à papa Diego. Un grand merci l'ingénieur Josué. Voilà, merci beaucoup également à Josué. Nous allons nous retrouver très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon qui était à la prise de vue accompagné des Corneilles. Clin d'œil spécial à Jordan Panzo. Nous allons nous retrouver très prochainement. Faites le maximum de partage en ce qui concerne cette vidéo. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Vous pouvez également nous suivre sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Télécharger l'application Nabiso pour aux la chaîne à télévision Nabiso Web. Et puis l'Andabiso sur Nouvelle Tendance FM. La même émission sur les 3 plateformes et diffusion. Alors on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Voilà, en tout cas, peuple congolais, bande konanga ba congolais, bozo souffrir mingi na makambita li ba voyage. Biso toza lelo bato tolobara, soko lobi likambo na mboka bato bayoki. Na uta ko beta c'était na komi déjà na 5 plaintes. Oya ba mama basoya kolela pa nanga mama Sarah ba escroquinga mbongo voyage na teki mutuka na teki ba bijoux po bana bakende voyage à Canada, Europe, États-Unis ba agence ebele bozomona na ville à Kinshasa na ba réseaux sociaux na ba TikTok s'il vous plaît bandeko eza ba agence à kokende te. Europe, Amérique, Asie, partout, Océanie, mboka nyonso lingo kende na conseiller yo yaka na légère travel. Yaya, olio tchelanga poison na chombo, s'il te plaît. Soko za na posa au voyager, na teki secret, na te atoze ennemi nanga, atoze ennemi nango linganga te, atoza warrior, atoza gaulois, en tout cas, to tiara no pembeni, ba ndeko nanga na linga mabete. Ya olukana no visa benga agence sokoza précisément na Kinshasa oye na adresse agence eza wana na barre d'écran au contacter bango oye sur place au moni. En tout cas les germes travel eza sunga Congo.